IHP Media. Je vais dire à quelqu'un qui m'attend de partout où tu es. Et ça, na maloba moko ils ont primé motu vina yo. Ya na maloba moko ils ont condamné yo. Ozamwa si malam. Mibali soki baye il faut bakende. Soki mutabandi ko beta li solo bien aimé ya libala. Boko umela te. C'est parce que baloba kana kati ya famille na bino que ye akozwa libala te. Ye akokende liboso te. Mais je me tiens aujourd'hui comme prophète en Zambe. OK, muto ya lobela kayo mabe aza muto liboso na muto mibali. Muto ya condamna vina yo aza muto liboso te. Aza muto mibali. Parce que sur la croix, ezana muto moko atikala bolumbu pona yo, non pas pour la malédiction, mais pour la bénédiction. Et si kane soza, ataba kanga bomo ina yo, ataba kanga vina yo, ataba ke ya ko bota te, na memelo zamba na capacité ya ko botisa yo. IHP Media. Ko changer bomo de partout tu es. La nzamba telemisinga lelo pour na pesa o soza makambo na yo. Bien aimé na se retrouver na mboka moko africain. Nazali ko sambela pona mutu komi na mboka wana ebisinga bi papa nazana likata libala ça fait 13 ans non na botate mais mon bal nga komi ko tungisa ngai fa benga na ngai bien aimé na bisi abi na pesi ba sacrifice na pesi ba offrande na pesi nyoso na ko pesa mais moi na zoyate est-ce que zamba existe bien aimé ba penser ya mama wana etungisa motema na ngai. Na kota ba retraite de 3 jours. Je commençais à poser la question à Dieu. Pour nanini, à ça la kabagène. Pour nanini, à pesa kaba sacrifice. Mais on a capacité à combattre. La Bible dit, il y a 3 principes. Oyo muto akobika bikama na nzambe. Eza muto azoyo kanzambe. Muto azo sala malobo zamba zoloba. Pe muto azo meka Yesu Masi azamo ko bikisinayi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci beaucoup. Shalom na batonyon so bazali ko na biso de partout. Nalingi to sambela nzambe avato banda makambo nyonso. Nzambe merci pour na grâce faveur au salibiso. O sepeli lelo to leka na ba émission oyo enfin ke bato ba pambolama. Tu kaete ngolu na yo pe nguya molimo na yo ezala partage na biso. Na pamboli bato nyonso bazali ko na biso de près de loin. Tu kaete nzambe ba extance oyo e pambola biso na nguya na kombo na Yesu Kristo de na bondeli bongo amen. Tika nzambe na bomoyi apambola biso. Eza ya bino révérend prophète Steve Okoka na memeli bino sango malamu na mukolo ya lelo. Na kolinga mingi tolobela un thème trop important sur la puissance de la parole. La puissance de la parole eza mateya moko malamu mingi oyo ekosunga mingi bana nzambe. Boko remarquer la plupart de batu bazako sala makambo, bazako sala misala, bana posa nzambe na bomoyi apambola bango. Mais chose grave, eza ke bazali kozwa ba résultat te par rapport na oyo bazali koluka. Oko remarquer mutu aza mayele mingi, oko remarquer mutu aza kitoko, mais résultat na ye eza te par rapport ya makambo azo sala. Voilà pourquoi yamboto lobela makambo susu nalingi bisika nyonso tozwami biso totanga makomi na nzambe. Lelo nazana mukanda ya 1 roi chapitre 19 verset nango 2 natangi yango na nguya na kombo na Yesu Kristo. Dans le 1 roi chapitre 19 verset nango 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il lui laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandait la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. La parole du Seigneur. Nalingi nate ya batumoko o bakolanda ngai.
Je parle aussi de la puissance de la parole. La puissance de la parole, nous avons deux paroles. Il y a la parole négative et la parole positive. L'élo, j'aimerais tout simplement illustrer seulement sur la parole positive. Ok, sur la parole négative. C'est quoi une parole négative? Une parole négative, c'est c'est-à-dire quoi? Une mauvaise parole prononcée dans la vie d'une personne. Le prophète Nabiso Eli est un prophète authentique. Aza prophète Oyatambola qui n'a Zambe. Aza prophète qui écoutait la voix de Dieu, qui écoutait toutes les instructions en Zambe. Mais chose grave, un juge prophète Élie a sali défini le prophète de Baal. Balobi parce qu'en Israël il y avait Corance. Batubakami kondi melamingi be pour la prophète Yabal. Mais vous allez remarquer, il y a le bité. Le col en Zambe anabamoy. Nana posana de fier ba prophète o. Bakena ngomba ya bakena ngomba ba pesi bango batu nyonso babela nzambe na bango. Mais la Bible dit tango Eli abandi kobela nzambe na ye moto ekiti pe Eli azui akati ba prophète nyonso ya Baal ba mitu. Et ce message est parvenu et pas Jézabel. Ba pesi Jézabel message wana. Ba bi prophète Eli akati ba prophète na yo nyonso. La Bible dit Jézabel asiriki atindi message et pas un messager akende kolobela Eli. Alors bindengo kati ba prophète nanga mito ngape ba zambe na ye balakela ye mabe soka kati o mutute. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Jézabel a koufi Eli pe zambe a juye mais maloba o Jézabel aloba etikala nana bisa mutu moko ezana maloba o elobama avayo botama. Naibisaka batu mususu, mutu akokende poto, akokende États-Unis, akokende Canada, akokende Chypre. Tu peux changer de nom, mais tu ne changeras jamais le son. Parce que tango batinde li prophète message wana, et la Bible dit Nzambe a enlevé prophète Eliake. Mais la Bible dit il y aura quelqu'un qui viendra. Na molimo ya Eli s'appelle Jean-Baptiste. Tango Jean-Baptiste ayekoya. Ayeko kutana maloba oyo Jézabel alobaka pona Eli et coïncide. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ezalaka na feti moko oya mokozi Hérode atiaki babengisi batu nyonso ya esika babengisi bakonzi batu nyonso ya quartier baye. Il y avait une petite jeune fille abini asepelisi mokonzi abengi bakonseiller na yabite cette fille abini makase sepelisi motema na ngai. Je veux maintenant na lobanaye et loko sepelisi motema na nga. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La Bible dit directement cette petite fille ake pa maman naye abisi maman na bini na sepelisi mokonzi mais mokonzi ayebisi nga asengi ngai nyonso akosenga nga na opesa ye nyonso nakosenga ya opesa nga. La Bible dit mama yebisi ye boye kosenga ye mituka te kosenga ye mabala te kosenga ye bozwi te senga ye apesa yo mutu ya Jean-Baptiste. Bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste ayekoya et sika maloba ezopprimé. Je vais dire à quelqu'un qui m'attend de partout où tu es, et zana maloba moko ezopprimé mutu vina yo yana maloba moko ezokondane yo ozamwa simalam mibali soki baye il faut bakende soki mutu abandi ko beta li solo bien aimé ya libala boko umela te. C'est parce que balobaka na kati ya famille na bino que ye akozwa libala te ye akokende liboso te. Mais je me tiens aujourd'hui comme prophète en Zambe. Ok, mutu alobelaka yo mabe aza mutu amiliboso na mutu amibale mutu ya kondana vina yo aza mutu aliboso te aza mutu amibale. Parce que sur la croix ezana mutu moko atikala bolumbu pona yo, non pas pour la malédiction mais pour la bénédiction. Et si nyonso za ataba kanga bomoi na yo ataba kanga vina yo atabike ya kobota te na memelo Nzamba na capacité ya kobotisa yo. Nzamba na capacité à changer bomo de partout tu es. La Nzamba telemisi nga lelo pour na pesa o soja makambo na yo. Bien aimé na se retrouver na mboka moko africain. Nazali ko sambela pona mutu komi na mboka wana ebisinga bi papa. Nazana likata libala ça fait 13 ans.
non na botate. Mais mon bal na komi ko tungisa ngai fa benga na ngai. Bien-aimé, na bisi abi na pesi ba sacrifice, na pesi ba offrande, na pesi nyoso na ko pesa. Mais moi na zoyate. Est-ce que Zamba existe? Bien-aimé, ba penser à maman wana et tungisa motema na ngai. Na kota ba retraite de 3 jours. J'ai commencé à poser la question à Dieu. Pona nini asala kaba jeune? Pona nini apesa kaba sacrifice? Mais on a capacité à combattre. La Bible dit il y a 3 principes. Oyo mutu akobika bikama na Nzambe. Eza mutu azoyo ka Nzambe. Mutu azosala malobo Nzambe azoloba. Pe mutu azomeka Yesu Masiya azambo ko bikisi na ye. De partout tu es. Nzambe atelemisika pona problème na yo. Ata oza malade. Ata oza na sida. Ata makambo simba kate. Numéro na biso ezali soko bengi ngai na plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40 Zamba tindinga pona yo. Et pendant que na zoloba, et zana batu moko na mboka ya bapaya, bana programme, enfin que baya ko poster na mboka, ou bien na bisayo, atana kata Israël. S'il y avait des problèmes qui primaient, on faisait recours au prophète de Dieu. Je suis un prophète que Dieu a établi, que Dieu a appelé pour ton problème. Malgré ma cambozo simbate, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Ma cambozo simba na kombo na Yesu. Na pesi mbot na mwana ngai Rosia dans Paris. Alors bi papa na sali mikolebela ozo mukandate. Na dise ma fille to sambela Nzambe. Na pesi ba directive en absi de temps dans 1 mois. Ma fille, que Dieu te bénisse. Nzambe nanga pesi mukanda. Et si kanyo soza et dans le Seigneur de partout tu es. Bengangai na Nzambe nanga la capacité à kopambola yo. On a un Dieu puissant. Il lui suffit seulement au benga. Je sais que tu es au crépuscule de tes pensées. Je sais qu'on a dans souka makambo yo. Même Zambo na memelio. On a capacité à kobalisa yo. On a capacité à kosilisa sida aux alango. On a capacité bien aimé. Quel que soit cancer. Nazotanga na psaume 103 verset 3. Il est un Dieu qui guérit toutes les maladies. Et qui pardonne toutes les iniquités. Yaya tikana bisayo banganga bane lokote. Bataba science okit bane lokote. Zamba na capacité à restaurer vie na yo. De partout tu es, peu importe ton problème, appelle seulement. Na ko peso ba directive, oko bika bikama authentiquement. Et si quand vous avez la maladie à cancer, ata wana trompe na kata libala maboto ezate. Ata ba fiancé ba yaka ba kendaka. Ata balakela yo mabe, ata outa na l'union bato ba pambola maate. Ata outa na l'union, les choses ne marchent pas. Je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Zambe na bamoy, ana capacité, ya ko restaurer bamoy na yo. Ana capacité, ya ko relancer vie na yo. Ana capacité ya ko pambola de partout tu es. Les paniers circulent encore yaya. Nazo mona tango Yesu Masiya multiplier ki mapa. Mutu alaki matembela zalaki te. Mutu alaki musna zalaki te. So de mutu aliboso aliaki, c'est que mutu pe ya suka ekolia. Zamba telemisi ngara ebandeli ya mvula. Parce que ton problème est délicat. Il a fallu que Zamba kota likambo na yo. Na pamboli mutu nyonso akobenganga. De partout tu es, n'importe quel problème. Et mon Dieu n'est pas un Dieu spécialiste. Nzamba est généraliste. Abiki ça va paralytique. De partout tu es, bengakak. Na plus 243 89 940 40 40. Ata makambo simba kate. Na pesi mwana nga Henri, mon pasteur dans le Canada. Que Dieu te bénisse. Un jour à l'anda qui n'a dit papa, ministère n'a pas de libosoté. N'a dit mon fils, toko ta prière. N'a pesi ma directive. Lélo azam pasteur de mon Canada. Que mon Dieu te bénisse mon fils. Tikali bota nyoso bazala Canada nzamba bongisa makambo na koyaka la mingite. Tika nzamba bomoy apambola bino. Baloba na vila. Baloba ke yoko botate. Baloba ke yoko balate.
maladi wana ekoma lokuta ekoma ote zamba tindinga lelo na bomoi na yo pona koyebisa yo okufa te. Il suffit seulement obenganga na peso ba directive et zamba ko pambola yo. Je suis un prophète qui est venu du haut lieu. Na ko annoncer de bonnes nouvelles. Na ko pesa yo bi kamo zamba préparé pour na yo. Et dans la vie de tout un chacun, zamba tia mutu nyonso na prophète ya vie na ye. Je ne suis pas un prophète ramassé. Je suis un prophète que le ciel, que les gens ont honoré. Et si quand vous allez bien aimer, mutu nyonso azuli bakuya kolandanga. Attends de partout tu es, Dieu va te faire du bien. Il suffit seulement que tu appelles. Car ton miracle est possible. Il y a un Dieu, le réparateur de brèche. Attends, on a trompé. Attends, on a maladie à sida. Attends, on a cancer. Attends, ma kambosi mbakate. Je t'amène maintenant un Dieu capable. Un Dieu possible. Il suffit seulement que on benga la personne directive. Tika zambe na bamoy. Apambole shika ozali. Nazali kondi maete. Mutu nyonso akobenganga. Zambe oya beanga na musala. Akozanga te ko pambola yo. Yango yambonga na silisa. Nana sambe la nzambe shika ozali. Nzambe ya alliance. Nzambe ya bikamp. Mutu nyonso oya landingai. De partout ainsi kazali. Tikete lo biko na yo mokonzi. Et dans la partage yaba moinaye. Père de clair tamro standele de wekesh. We kamara bastante. Luker yemele standele de we pan de clair. Bikama na zamba Israël. Et dans la partage yaba moinayo. Na kombo na Yesu Masia. Benga biso na plus 243. 89. 940. 40. 40. Tikan zambe na bamoy. Apamla de partout tu es. Ma fille va dans l'Allemagne, que mon Dieu te bénisse. Yé abika kana maladie à cancer. Nzambe nanga pambola de partout tu es. Na moni appel na yo nzamba visiter yo. Yango na bike mutu nyoso ala na biso benga biso na ba numéro. Eza numéro nanga pe ya WhatsApp. Oko yamba ni garde du corps nanga te. Oko na ni protocole nanga te. Oko yamba ngama ko en personne. Que Dieu de la Bible vous fasse du bien. Abika obika bika mwana nzambe na nguya na kombo na Yesu Kristo nde na sambeli nde tolobi amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.